Oui, oui, oui. La grande découverte, tu vis. Chaîne Yabanambuka. Ouais. La grande découverte. Tobo Sanate ko s'abonner na YouTube. La grande découverte. Grand merci à Balamina Soutenir à la grande découverte. J'espère qu'ils vont mosa partout dans le monde. Moi, on a binouye et Fada. Moi, on a maman, moi, on a yaya, moi, on a l'équipe. Na boya qui n'a pas na année 2022. Na tanga ba kombo na bino année 2023 vraiment bolimbisanga mutu o azana posa na tanga kombo na ye na tanga komba maison na tanga komba marampo azo sala plus 243 82 95 77 16. Ne répétez encore o to azana posa ke ngai na pesa na loba na sala na ya place za ba activité na ye na za disponible wana tout ça disponible pe wana plus 243 82 95 77 16. Le vraiment na ingratitude. Ingratitude vraiment na musique congolaise est comme trop. Ingratitude na ba domaine tout vraiment est comme trop. Mutaso wanga na source place à uta. Et ça n'est pas battu tout so bossa na tatanza meni mutasala biso. A ndera tatanza pas sala biso pe to saba place auto uta, to uta ba famille na biso to uta papa na maman. Na musique congolaise yango vraiment de auto ekolobela papa ya wenge musique maison mère ya veut na biso son ngama. Papa na biso Noël ngama werason mta fula continue toujours ko fula yoza musisa ba okata ba tige ba okata ba branche mais musisa ba kata ranguti pour bourser l'érosion papa na bana oyo fula bana oyo pesa bango vie bana oyo selela bango bolam papa tala résultat o ba pesio tala vraiment résultat ba pesio tala niveau ya mutema mabe tala vraiment niveau ingratitude au vraiment et comme na bana oyo sali parce que l'orchestre c'est belé l'orchestre vraiment est belé mais musicien ko ça la carrière na ye mais souka pour carrière ni peut bien faire kuta na yo le roi de la forêt papa tala bana o pesa bango confiance tala bana oyo o pesa bango makambu mais tele lo ba ko mosala non kufite ozona bomoi omona ba oba bala sa maki ndoki na bango bala sa kindoki na bango vers yo mtema mabe ya vers yo oya ko inanga mafu na otika la efrada na liaka na ndaka mutute na milaka na ndaka mutute we rapesa nga ni 100 francs na ni maison mais contribuer na 50 francs ngai talanga na setili kolo wala le ro akakulanga ti ozana le ro akakulanga ti na banga pe mutute na akima pe mutute parce que ça juste la vérité on a loba. Parce que bozo sala mabe oya ko yinanga yininga balani la grande découverte botala Estrella ya Blikiton Machera donc botel ma Estrella Blikiton venanga Machera no botala Estrella Blikiton oya lobaki ala ki c'est vraiment que bandeko na ye bazana bolingote averi ngama. Alors si vraiment que bande connu bazan bolingote vers ngama bazo bossa na place au bauta parce que TV za radio TV 5 rappel bilili boyoka pe bolanda il n'a jamais été mon ami. Jamais. Il ne pouvait jamais que nous baba bobar na ba télévision bana ko finganga yo moto imilinga d'abord na miso ba. Na yini ko peso moti oboyi okola kuto suka na biso kaka na ba témoin et suka na ngona ba témoin va continuer chemin na bango yemo ko faire aloba vaut être seul que mal accompagné parce que ça na ba français musumu tazo le bango mais ayeni na ye sans na makamado lo bati obi na za très nini avant na conférence de presse azutanga ba kombo ya ba fali est-ce que na dynastie Toyaki Yango, nous sommes musiciens à faire où on est venu pour édifier. Je ne peux pas devenir porte-parole à faire. Non. Nous avons ça là, nous avons ça là, et nous avons remarqué, faire. Par exemple, nous avons biso de Outaki Naye, aligné à exploiter biso. Tout ça qui surpris biso de Soto Yoka Keote, album les Assou Yangote, album est commis en français. Album est commis en français. Et dynastie commis en français. Je n'ai plus besoin de ça. Ce qu'ils ont fait là,
yo moni ke babimisi parti mo mukeme babimisi parti okanga na zoyemba comment bokosanga na bino nyonso me bokosali place bouti nde problème mutaki wana na studio de bato be bazali contre yango mbe miselo azali contre yango okoboka wera te eza mpemo ya wera te bazali contre yango mona dynastie wana na 2021 elimaka te ezosala mabe frère n'est pas notre papa bino mo bouti kolanda propos ya Bill pour ngai ndenge na tali vraiment ka biri allez un erreur moroti wana Bill a l'obligé sa vérité à reconnaître place au yaouta à reconnaître place au baouta c'est l'oscram faire rigola faire aux hommes au wera à salela minki aux enfants au mutu wera salela mi wera bengo na ba kombo nyoso wera pesa ba valeur au tout imaginez tant que ba wera bazalaka na ba dolphe musique ba dolphe bango tout wana mais ba pesa chance ya royemba avec ba ve wana ezala blakité ozara va pire petit na ye mais lelo ou l'axime tema mabe avec wera son wera asala yoni parce que papa na ngana na zolo ba papa wana na yebi ba bien fait na ye na yebi bolamu na ye fere Olanda okoyoka bakotindela yo oyebisa bato mabeni owera sala yo oyebisa bato mabeni ka owera sala yo pour que wera azala tellement que donc azala vraiment que amona que yo na sele yo parce que boze belé bobimisika des personnes bobimisika des faces wana boze belé na cc wana OK bino obobimi bolaksi wera ke mutema mabe na mutu musutelo ka fere on tient la table l'âme oyo wera son salela oti dynastique na binu wana obosalaki en plus bosalaki le roman boué pour combattre ka mutu moko est-ce qu'il y a un sens et ça vraiment un sens pour combattre ka mutu moko en plus ande ko na binu congolais mutu bozo combattre na yavanda yemuko abundisa monde abundisa Afrique mutu na ka yemuko asenga ka soutien pas mutu te habiter le rwanga na zabwe na mona quartier la terre na benga gypson na benga nane bo poto combattre ba non ya sala ngote bloko mingi to mona kana we na to mona kana na maison mère bloko mingi na maison mère bozok sa ba vie na biso soni bozok sa ba papa na bino soni baza ba papa na bino milimo parce que ba na nzela na bango de bino bobima bozok sa bango soni na ba guerre d'esprit boko mino ya mabe so peut tel entre ba wera na ba kofi na ba wasiko bazaka na ba rankine mezaka ya boyete ezaka ya boyete o abino comme va visa fi bo vandi ve marake non to combattre kaka mutu mo na fali poupa tala niveau mutema mabe après ce Bill azaka pe clair na conférence de presse na ye andimi fali abi non fali azam musicien oyo aza pampo na biso aza vraiment pampo na biso parce que fallait mutu ayeko lamusa musique congolais makambo na loba na kosi na ngati parce que balandi obolanda biso vraiment bazo croire que makambo na loba eza vérité parce que musique congolaise eza rokufa est-ce que bosaka ba comploteur que musique congolaise eza ki rokufa tout ça ba comploteur la musique congolaise non les seuls mutu les seuls individus mo ka telema bi non on va faire combattre ba ennemi à combattre ba congolais à combattre ba camerounais ba ivoirien ba nigérien tout comme ça ba gabonais tout comme ça tout ça la bozala ka wapi mutu ka c'est le yo zala ka wapi la musique congolaise tant banaka vraiment ezaka na fight yo zala ka wapi c'est le ozala na poto so zala ka wapi ngo te bo te muso bo sala kuna na poto faire rigola oganga ka Jésus de l'Alliance nzamba ba mingongo musique congolaise qui rolala yo zalaka wapi pour que lelo bo combattre na bino ezala ngoma bete mais ko wanga la source na bino place obo bibmeli mais c'est étonnant passe ça nga passe faire biso to bindenge yo ya maison mère place o zalaka kuna place o utara yo moko loba vie zalaka te c'est le yo au lobby oyo mutu yana ba style
style ba jamaïcain ba style tout ça musique congolaise va okufa osalaka wapi en plus pe ozowangana ozalaka masa na yo o ba mais moi mosusu eza mamaloba te mais so va senga to lo bato lo bango parce que bo gafé c'est le yo na bandal est-ce que bako za matin repousse place au fallait azala oui photo bokanga yo na fali na maison mère na la samba kuna ozo ba veke fali mutasenga ka bokanga photo parce que yo zara na makambo ce que zo beba no tangelo ba le passer tono bi misolo ba le passer no place oyo uta nde wera zwa bino la zamba oyo lo bokomo finga la zamba oyo bokomo critiquer wera oyo bokomi kolobaki asa papa mabe c'est le raisonner cadeau liboso wera pesaka yo merci senga kai ba do lo bango parce que bobule pe kende na vandi boy ka wera sona tininga ke lobela bango non ne laisse sans frère wera te na le ni sans frère ya muto maison mère à mon appel 100 francs à la qui s'en a fait 100 francs justement dans la analyse selon ngai na le bavma selon ma besoin le cas selon mutima be besoin le cas baninga ba sa musique na bona ba voix normal bino bo sa musique na bino ba polémique c'est le sans polémique yo rebete le côté c'est le yo sans polémique au kosala et le côté biso format to bako ko penser que musique oyo ko sala to ko mona ngone ke to ko mona ke eza mutima be parce que on sait reconnaître que wera son parce que tout le monde qui osara musique ya polémique et ça laisse mon obunda na papa boto malédiction totale o ko kende liboso te so ki bonimi wera te fere ngape na telo boko na ngaje so on reconnaître wera te mati ozo linga na telo boko na ngaje na tchè vraiment le bon on a âgé plus 243 82 95 77 716 na tchè vraiment âgé faire rigola martyr ça pour na mutunyo surtout martyr ça pour na mutunyo surtout ceux qui ont dimi au reconnaître wera te au sengi pardon na wera son te au sala et le côté na martyr au kosala eloko te na martyr en plus peu ozana eloko moko te oyo kosala na martyr moni piaka ya piaka okobeta ngo parce que wera relaxo ke aza papa wera relaxo ke yene mutasala bino yaza musisa na bino boza ba betape boza ba nzete c'est le yo combien to buleke combien yo kola musa musique congolaise to ande combien eza musique oyo ya ba polémique tout consort ya kofinga ya ko critiquer ko manquer ba tout dans tout consort ba biloko wana eza na fa normalité marambo wana zoloba boyebi yango clairement que wera aza papa na bino c'est le yo za ya kokufa faire rigola yonde il faut ndima faire rigola yo za na makambo fait c'est la vérité moi na talisa yo parce que le blog sur auto ba habiter ça ba français yango ne mutu peut-être te comprendre rango bien te yo lo ba bien mais que osala yo moko mais faut mais que osala yo moko na place osala entourage à mabe c'est le mutu boka ngama yana yo na c'est le bo sel collaboration combien de fois les marquis bobeta wana suka lango suka ndengeni dynastie o suka lango suka ndengeni. Et ça, les Français, ils ont un peu de changement. Nous sommes bien en tout. Et ça, c'est une coalition pour combattre les c'est le musique n'a eu un impact parce que la musique nous a une polémique. Faire rigoler aux grands chanteurs, aux musiciens, tu perds le respect. Mais tant que vous reconnaître où est raté, ils ont avancé. En plus, le stade de mature, ils ont préparé. Et qu'on bête un piaka. Parce que Bill a reconnaître place où il y a outi. A reconnaître place où il y a outi. Mouta sala bango, mouta fula bango, mouta comme ça, bon place où tu vas aller, et ça où il rason. Mais pour la libanga, il y a pas mal liban, le rebelle, si tout le maram, tout bien bimisel, nous ma vérité, nous surtout, eux, qui a coucou, et puis mon approche, ça pour une ingratitude n'a bino, nous te l'aura fait reboya, bin. Bill on oso boya yowana Bill on oso boya yowana Bill wana atie mutu liboso en tête abani na yo abani ko kita mais lelo Bill wana bimi mutu mabe Bill wana lelo abimi jaloux na bino Bill wana lelo abimi
juste à pas me le vérité nga naza pour na la vérité oyo sa malam na le bile malam o astenga manga pe na tenga milae na bi epesa bunu ba te bele tu ba golwa banani ba kombe o tout ya celui na tout et puis nous passe mais juste aux angana ba vérité on a lobby sans oublier non pesa ba moté na nga vraiment na ba autour ba mesana toujours ko na biso faki a richo ben a richo maman na ngai place aux ali fani lokolé sera moto sera beaucoup Efrador depuis Efrador loité boumou na ba propre boumou na matelemi garçon yo ba te bele ba benga raé mwana na oui naza mwana parce que ni mutaboko linga na sens bleu na pesa pe mbote na ngana adeba famu depuis Brésil ben na sepela makas adeba petit na yo Efrador sens bleu ba tout bolanda rabiso bomesa na toujours kolana la grande découverte ça wana toujours pour nous servir bino za musala na biso polémique na mutu te critique na mutu te juste ka musala auto sala mama na ngana deji mulato depuis tas na peso mbote sens bleu grand frère na ngamoko Prince Molato na peso mbote plus 243 82 95 77 16 au toi na poste dédicace numéro yango wana. Oui, la grande découverte TV. Chaîne ya Banamboka. Ouais. La grande découverte. Tobo sanate ko s'abonner na YouTube. La grande découverte.